se yo mpenza soki nzambe te nde toza wapi omona bafonctionnaire bazosala salaire eza ya malonga te me na bandako maboti eza sikobika ngolu yawiwi tosengi ngolu efuluka lisusu na mboko oyo ngolu papa tosengi ngolu na RDC na eklezia place on likama kubakisa ezalite sinon ke application kaka ya bamakambo moyo na église Efeso yango pe tozali komona église na biso Jésus Christ awa apresaki d'abord église Efeso kasi awa aye kokebisa bango mbangu ete keba naza presete na longola mwinda parmi ba les 7 minda ya ba église nyonso oyo na place na bino batu bana ya Efeso mais bofongola matoyi boyoka oyo molimo ezali koloba bo changer banzela na bino parce que mabeo Jésus Christ amona na église à Efeso ndenge uti koloba zwa malamu nyonso église à Efeso bazala kosala na ebandeli tamba Saint Paul bazalaka wana ba Saint Jean ba mama Marie bazalaka wana ba Polycarpe bazalaka na ba Ignace bango nyonso tu na tango wana morto ya molimo santo eza kopela na église à Efeso kuku kama odiaka bazalaki wana yo virgin fille okoki komona molimo excité bapaster na bamini jipe na kotambola na babilamba nesika ya mikolo ekomi bavema bapaipai nyonso bino na libanda baza kotolere biloko wana te me sikoyo ekomi lata na yo bolingo bazalaki na entre bango na bango ke mama te likambo ekweli tika te nokotala ye tosunga ye église ezwi mwa baposibilité epesi biloko wana bazalaka nango Jésus Christ amoni bango ke basili kosala nini kosilisa yango baza kokima masumu baza koboya masumu baza koyoka masumu solo ya mabe lelo masumu ekomi solo ya kitoko église ekomi kutu kenino kutu na baro ezwi kimia oyo église ya Efeso okena église mpona nini on préfère que na si comme pourtant que na église kuna ba passer mingi to mone pe bizaleli mabe pona nini ba soko traiter ba membre na ndenge moko mabe osomo ako préfère que na na isika afani na ndako que na isika msuka que na église biloko na Jésus na église Efeso amona ki yango moni sina tango ya lelo oyo papa sema kamule songo baso yango kwa baso sala injustice comme qui na église Efeso Jésus amona ki yango Oponana. Soko ozano mungala te okoswa kidiaka ngokoswa ngote. Ozano muluba to koswa ngote. Baboseni ba o babandaka église amona ebandeli. Bamona passe. Basocha bango misute. Basocha ka ba oya yaki lobby. Yenda azoswa grade na kati église. Biloko wana eza malamu te. Église Efeso ezalaki lelo frère akwei, sœur akwei bakoya kotala yo batele mission. Mais lelo ekomi église Efeso pourquoi il est comme bakotika okuti musika s'en fout de tout ba semi veto moni amoni membre na nzela falo ko sunga ta membre pesa mbota so mona ke mbo aso ko kata ko pesa ta membre mbote te ou bien ko sunga membre aso pesa te pona nini aso mona ke membre oya za salite so kindenge ni ma bosa ne ke membre yemu tatele msaki na badima pesa kae na ba offrande apesa kae mais na tango amoni na nzela so négligé ka bon wana eza bien te arrogance toni na ba pasteur qui selfish etondi kati na bango qui égoïsme etondi kati na bango pona nini passer nango tango abosani esika uti tango aza bandeke église azalaki na eloko moko te lelo oyo bamembre batelemisi ye mpona ni kopesa bamembre me babosani nyonso wana bakomi kozwaka bamembre bato papa Jésus-Christ alobi ete église ya Efeso naza na problème na bino soki bokochange banzela na bino te soki bokose repentir te soki bokobongola motema te akokombola kombo na bino mwinda na bino wana nakolongola yango na place na yango mais eloko moko eza très intéressé par Jésus azalaki méchant na baéglise nyonso te azalaki na kanda na bango te mais aza kokebisa bango kaka azosipote mais sikoyo bazoyoka te sunga nango Jésus akokotisa bango lokola na combinaison ndenge akokotaka ye na place oyo noma amweki aoko akozala na likambo mosusu ya koyebisa biso likambo naza kolobaka kasi oyo bapasechange bango mpe bakoti mobulu na baéglise bazokabolaka bamembre bazoswa bamembre lokola bato pamba bayiteke membre wana avandi wana yeni okoteya bakiti te oyo église Efeso okoteya membre faut supporter membre faut respecter membre nyonso même si opesaka mbongo te faut respecter ye po soki membre wana ayaki na église bino
papa c'est totala bien sur côté à bakiti pour quand l'église peut obéir Mama Ani, nayebi soki conclusion na église ya Efeso ezali te ke bamakambo eleki na église ya Efeso yango mpe kaka ezali koleka na yango kaka ezokoleka ekomi même pire bapase nango bakomi teti trop mpo na nini bakomi na mbongo bapese nango bakomi teti trop mpo na nini bakomi na mbongo bamambe bazopesa bango yango ekomi kovimisa bango mutu bakomi konéglige bamambe biso bamambe na ntango tozomona bongo tozosepela te fo tomona ke toye na église mpo tozwa liloba toye na église mpo tozwa likambo oyo eza teke oyo mama kingai napesaki yo lobi ale oyo ya koteyela biso mpo na nini mama kingai nayebisaki yo likambo oyo ya koteyela biso ngo na église okomi kobwakela biso bambwakela wana tolingi yango te tolingi toyoka la parole oyo ezouta na bible yango te tolingi toyoka nde toza na biso kolobela église moko te kaka église ya Efeso église ya Efeso nde yango mpe Mama Ani après église ya Efeso église nini mosusu eyaki wana bo bakosunga biso po to bakoyeba ete sikoyo tozokende kozwa repo na biso ntango tokozonga église nini tokolobela tozolobela église ya Sirmina église ya Sirmine bandeko kokende mosika te ti ntango tozali kokontinue kolakisa bino milulu ya bamakambo oyo koma elekelaki na bale 7 église nyonso oyo po tokende kotala nano bamilulu ya église ya Smir epuis ntango tokozonga nde tokolobela église ya Smirna. Alléluia. Amen. Zamba pambola bino. Amen. Kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato te bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na église etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotocole ndenge boyambaka bato boponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo keba na bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banini ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkurence basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango alia alaka atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi omoi na mosala ya nzambe frere towela mbongo te frere nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongala serviteur de moïse kaka boye basi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola po ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola yedone ata sosola ntango yango mama josé ndelela sosola ntango oyo sosola mama zena sosola ntango tozali sosola eriko derek sosola ntango oyo sosola jonas mananga sosola ntango tozali sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango oyo. Merci bandeko na ngai lokola tosili kozwa repo mpe tosili komona milulu nyonso oyo ya baplace nyonso oyo makambo ezali kolekela kati na mabele ya bale 7 église oyo bandeko tolobela yango deja ete ezalaki teke bapays différent ezalika na région moko na place moko na kati ya mabele ya baturki wana mpe na pembeni kaka ya mai ya patome place jean amonaki emoniseli na ye emoniseli oyo ezalaki ye moko nkolo yesu moto asilaki komona na epai na ye ezalaki ndoto te me ezalaki boye neti kaka motu azali kosola moninga na ye mutu me na baeglize nyonso tosili kolobela awa jusqu'à tolobelaka des églises tolobelaki église ya Efeso n'est-ce pas sikoyo tolingi kolobela église ya Smirna to Smirne place oyo mama anini atela biso lisusu